bonjour à toutes et bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission Le Congo en marche. Donc nous parlons exactement de la politique du Congo. Toute la semaine dernière, nous savons très bien qu'il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements au Congo et nous allons essayer d'en parler avec Dr Mbo. Dr Mbo, bonjour. Bonjour Jean-Paul Eurotech TV. Alors, le communicateur. Le messager Galate, bonjour. Bonjour Eurotech, toujours de boulonnage. Voilà bandeko tozali awa pona ko solola na oyetali Congo démocratique. Boyebi très bien que la moi lelo toza la président Asika premier ministre Asika bandeko toyebi très bien que bino nyonso bozana bozo c'est la premier ministre Asika na mai na misu. Même ceux qui président Zosa Malam ou même ceux qui directeur à cabinet nae aza vraiment à la hauteur des tâches, mais premier ministre aza très important pour à former gouvernement et puis misala etambola mutu na secteur né d'activité. Lelo toko solola likamboana to solola sur likambo etali retour ya Moïse Katumbi tu vas très bien que moi na mboka tozonga Kinshasa lobby lundi 20 mai azo kita par Lubumbashi, donc yé à Komana Lubumbashi, mais tant à Komana Lubumbashi, à la qui était tant yé à Komana Lubumbashi, à Rosala Tour, à Rosala Safari, il y a Congo Mumba, à Kenotala, ni les autres, puisque sont en contact avec la population, té, oyé ba besoin d'en moté. Donc il y a vraiment à Ponaki, à Kende Komuna, Bandeko, na Nyonso, à Ibana, à Posta Bango. Toko développement na bandeko na Oisika. Toyebete mwana mboka Antipas Mbusa Nyamwisi a annoncé retourner à l'Obakiango avant le 30 juin ndeko a Kozala na Congo. Ba Kozala na Kinshasa te mais a Kozala na Butembo donc et pas nini bandeko bazana pasi ya Ebola na Moyi ya lelo. Donc, qui vraiment Tobeta CT na retour na etoeba pourquoi Zongi et qu'est-ce qu'il peut apporter na mboka la biso na moi le toyebi président de la République monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba qui gouverneur pendant 3 jours il y a séminaire tant ayambi bango ezaki na tina nini et puis oelobama ni bandeli conclusion et suka kindenge nini. Alors tokolobela yango bandeko tokolobela makambo oyezoleka na kati ya banque nationale donc isikani ni trésor ya mboka ebombami toyokaki nungu ete tozana déficit pour na voyage à président dépenses vraiment engagées par le président na kati ya 100 premiers jours nae et ça là que tokoma na trop na budget ya république mais lelo Toroeba trésor public et annoncé biso et loko nini. Voilà, tokolobela susu ozo le kanakata capitale à Congo Kinshasa, toyebi ete mwana mboka Gentini Ngobila azali moko ya oyo azo kamba mboka ana azali kutu likolo ya ba onyo so ba benga mbaka mboka ana mais oyo lekaki batimi basepela na ngote puisque ba maman betami ba ligablo et bukamaki ba betalage panzanaki alors que ba maman na bazali ba maman moko baza vraiment na bozu mingité batangisa bana na ba classe kaka na mumbongo wana basala nyonso o elongoma pour vraiment équilibre za na kati ya foyer kaka na wana so papa azo salate mais tokoyeba pourquoi basalaki yango nani apesaki mibeko nani tindaki ba militaire tokoyeba ngo na oesika et puis na ba question mosusu iko passer en divers bandeko nakasi tolandaki vraiment na bokebi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi a reçu les ambassadeurs de l'Union européenne pour un but. Et puis, il a reçu aussi la présidence de l'Éthiopie. Samedi à Kinshasa, à la veille d'une semaine chargée pendant laquelle il devrait annoncer le nom de son premier ministre.
bandeko kombo ya premier ministre c'est moi lelo et banité mais na koka moi mwana mboka ayambaki ba ambassadeur ya Union européenne ayambi présidente ya Éthiopie et sika nini ye azwaki vraiment courage ya koyebisa bango ete voilà bino oza représentant ya ba pays bisenya so bino bouti mais naza na bonne nouvelle à annoncer bino ezali ete dans du combo ya premier ministre nangai et cette information a été vraiment vérifiée et annoncée, assurée et rassurée encore par M. Kassomo Moïma Yamba, qui est le porte-parole de la présidence, du président de la République. Et puis, à combien de suite naé, à lobby, nous avons la fumée blanche, ça c'est le parole du président, et que en ce moment-là, les diplomates ont compris que le nom du Premier ministre est trouvé. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que comme le Premier ministre n'a moins le lot et quoi que vous avez possible? Merci Jean pour une question. Il y a une question pour que les Congolais et les Congolaises bazeli tant ebelé il y a combo ya premier ministre na kati ya mboka wana. Mais ma grande surprise des alliés avant que le premier ministre Abimalaka mboka na tomoni depuis passation de pouvoir na cabinet il y a président de qui na place, c'est-à-dire ba travailler sans premier ministre na kati ya mboka wana. Et nous ba que non mboka ezo ke na kati ya bonne marche cabinet ezo sala musala koleka kutu annonce ya premier ministre oyo congolais aza kozela na kati ya mboka wana. Mais mboka toyebi na mboka ba pa mingi pe na mboka Belgique toyebi ba umelaki ba mois ebele pona kozala na premier ministre na kati ya Belgique. Na banzi epesaki eloko moko te na kati ya ba pays européen ba kritikaki mais Belgique elandaki batote kinongonga na bango kokaki premier ministre yaki na kati ya Belgique. Bon moment ya Congo ekoki. À ma grande surprise, que non, le président de la République, depuis na yebeli parole ya munoko na ye, oyo tu aloba asalelaka yango. Bakoye banzete na mboma na yango. Alobaki que non, tous les petits cachets na RDC ko kangama et kangamaki. Alobaki bien que non, ba prisonniers nyon surtout bakobima oyo na liste akomaki, pour babima bazalaki libéré à condition ba oyo nyon so bazana ba makambu ba contasier o nan bazaka ta liste ya favorite bazana kata boloko ba bazaki grâce basi babimi mais bakobima alors alobaki pona ba makadame toza komona misala esalemi mais à ce qui concerne le premier ministre boyoki bien alobi yango devant ya ba ambassadeur ya ba mboka ya ndenge na ndenge oyo bayaki na kati ya Congo balobi bien batuni alobi bi le nom du premier ministre on a déjà trouvé à bientôt on va le citer oui c'est-à-dire le fumée blanche et ce qui est dans l'écolo et nous koloba keno oyo alobi ekosalema ba congolais ba congolaises bazela kombo ya premier ministre ko balibi asi ba trouver ba connaisser bango na mikoleko ya pe premier ministre yango toyebi bien que non avant cela ba pesake ba kombo ebele ya ba premier ministre na banzi identité na ye ezali ya amour identité na ye le peuple d'abord ezalaki likambo ya ko trouver premier ministre oyo akolanda vision na ye pona kokokisa le peuple d'abord. Alors à bientôt Congo congolaise azela kombo wana esi emonani bako citer kombo na mikoleko ya oyo akozana service ya ba congolais akolanda vision ya chef de l'état. Pour l'instant toyebi na nous kombote ne o meyo zo information de batindaka ou kombo za ko tambola toyebi na nous te na banzo koloba mais à ce qui concerne le chef de l'état a promettre pe à lobby mikoleko ya ou semaine koya kombo ya premier ministre akobima ba congolais bakoyeba nako yeba ye otoko koloba yango wana. Alors le chef de l'exécutif doit être à la fois compatible avec l'actuel président et son prédécesseur Joseph Kabila. Monsieur Tshisekedi est en effet dans une démarche d'alliance ou de coalition avec le Front commun pour le Congo, FCC, de monsieur Kabila, qui a conservé tous les autres leviers du pouvoir. Alors papa, Yolobi Ndenin, est-ce qu'il faut vraiment que le président de la République a se plié dans la caprice, il y a prédécesseur naé? Jean-Paul, merci na ndeko pesenga maloba. Problème ya premier ministre eza problème moko kasi to bandiro loba mo mingi
biso personnellement na Aerotech TV à tozaki biso na makanisi yake nomination ya premier ministre lokola ezali coalition FCC na cash donc premier ministre akoro bima soit na cash soit FCC pour bazali déjà na coalition donc président koko pona biso tiaki peut biso motema mpi idée na président Vital Kamerhe nde akozala premier ministre bon na yoki siko ke kombo essayer bani bon da yebite so ezali Vital Kamerhe ekozala vraiment esengo makasi to kosepela soki ezali yete bon ngana lobaki yango na fois passé na bi président il faut attendre Azoata, même s'il faut ça là, une année sans premier ministre, et vous allez malamu, qui a qui nous résout la vie, parce que vous allez maquiller ma boque na bango, ou bien ba mi ibi, hein, ba tu so wana ba ibi, ba bomimbo, kama beta ndembo ke baby, ba nzele kufi, ba na classe ba kotangate, ba na baza ko nyokwama, pona bango ba to bomimbo, bo ba ke nous résout ba ministre wana, et ko ça la bien été. Yango président bon qui na ninga kanzangi a rejoint tap na ya mingi, même ata une année avant ya ko joie premier ministre ce qui a assez abimi et que y a ces pays naïe et vous avez manamo pour obtenir ça mutema na biso et ça n'est pas na président na biso et pas président Fati et ça nous a ponaye les amis tout est nous a ponaye à le destin hein pour que comme place wana so nzamba ponaye yote okozalate lokola nzambe aponaye na ibiki makambo so ya kosala pe et ko bonga Jésus tango aponaki ba azako tamana ba disciple naye auto benga ba apôtre alobaki na bango après ça ba mo be côté mais c'est ne bango que c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. En fait, que vous alliez, que vous portez des fruits, que votre fruit demeure. En fait, que vous demandez au Père à mon nom, je vous les donne. Ndenge mo na président ndenge za lelo boy. Nzambe lokolo aponiye, nzambe pesa mbeko que na senge na yote obota mbumete mbumana o ewumela. Nyoso kosenga okozwa. Pe nyoso kosenga il faut pour que azwa yango faut atambola ndenge nzambe na sali ya PCA ndenge visionnaire ezali. Akokola na teopo ba FCC alobi non, il faut zwa pe ministre oyo. Azamu yibi ya juillet ou bien ayiba abomaki ya juillet non donc sur le assez à juillet amon kaza moto moko azali vraiment bien que nama to ya ba congolais ce kombo moto na bimi réaction mo ma beko zalate biso peut remettre maboko to sepel mais ce qui ezali ba kombo ya toujours ba to mabe wana o ba sala makama mabe ba congolais ba ko sepelate et ko pesa biso encore ba kanda o so lingi suto za na kanda te toujours de la bien. Malgré la réconciliation, il y a le lobby qui est d'accord, ça d'accord, on a un mais la réconciliation n'a pas tout yibité. Réconciliation n'a pas tout passé de ma bête. Réconciliation n'a pas tout bah bomimbo kate. Hein? Donc to lingi de bateau malamu oyo ba ku bon samboka. Donc son premier ministre Azali assez azu yango ndenge message autour loba. Awa nzete fo ebota mbuma. So moteur obomba ebota mbuma te, ezana tina morote. Ba yeba mbuma na nzete na mbuma na yango. Donc ndenge message à lobby Galactique 4:16 na ndimi ndenge ya lobby kozala bongo président asimba makambo nyonso tout ezala na matu na ye ezala mutu na ye pour azala nde mutu ya koyoka nyoki mais après sa réponse nokité atala vraiment bien avant que azwa décision pour eloko tout na pour ça ya on donner mboka na fait ezala bien donc on sonne ba désordre oyo ya ba premier ministre bazaki avant que ya bomba biso mboka te voilà. Alors je pense que le nom du prochain premier ministre est presque connu, puisque le nom qui revient souvent est celui de Sylvestre Ilunga Lukamba, le patron de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, qui serait en pole position après l'abandon de la piste de l'homme d'affaires Albert Yuma. Alors, est-ce que Kombo Yoboibian Ilunga Sylvestre Lukamba, ça vous dit quelque chose? Personnellement, ngai pendant Kombo Oyo na yokango lelo, ndenge bolobi que non azali parmi les favoris, il y a chef de l'État. Bon, parmi les favoris, ok, c'est-à-dire que parmi les favoris, il y a la partie à premier tir na 10, c'est qu'il y a na 4. Personnellement, Kombo na yokango lelo, mais ceux qui azali maboko pembe, ceux qui azali sans tâche, ceux qui azali mutu Oyo a comporté vision ya chef de l'État, Oyo le peuple d'abord, Oyo le pour na libumu ya ba Congolais. Oh, il y a bien que nous avons boy salaire aussi longtemps congolais au Koufaka Kanzala. Et là, si papa, oh, yoba n'a pas liété, et là, si papa n'a pas liété. Alors, na banzi, ce qui azali maboko polele, na banzi, président de la République, yemoko yebinani, oh, a côté na place wana, oh, yo, a ko servir ba congolais. Oh, yo, a ko na service ya ba congolais. Oui, maboko pembe, ba pesi bonga. Mais, ce qui azali maboko pembe te, soki azana maboko makila
tant le maboko makila ezali ko boma bato te parce que ko boma bato nzala ko boma éducation na kati ya mboka wana et la kisi bo bomi toute une génération pour Congo qui ne liboso te et la kisi baza bato mabe pour l'instant pour nangai chef de l'état alobi oyo mutu oyo kombo zotambola c'est leur favori mais ce qui na tali spirituellement na makambo Congo to baki Congo pays mystique ezo senga ba homme spirituel ba homme mystique oui ba homme mystique tozo na kata Congo le président il est parmi ba homme mystique oyo auti na neya mbala moko se trouve na place wana oyo ba bengi Vital Kamerhe nazo benga toujours l'apôtre Paul du Congo spirituellement na ndenge ya politique nazo benga ye le vrai architecte du 20e siècle de la classe politique congolaise. Pourquoi? Parce que ozomona que non Vital Kamerhe azalaki moko ya kora Lusaka oyo alelisa ba congolais. Vital Kamerhe azalaki oyo a décevoir ki ba congolais na 2011 asalaki choix politique na ye avec Papa Tshisekedi. 2018 alongoli kaza kamikiti sabi que non na moni na okeli musikate vomie na mutu oyo akoporter victoire na kata Congo nandimi na zala sima Félix. Et là qu'ici vaut mieux la fin que le commencement d'une chose. Vital Kamerhe kati a se racheta ki mabe o nyon se zagi na pa ba congolais a mikiti si a pesi chance pour balonga. Et puis ba kei balongi makambwango azali ko la canal oyo nzamba tizaki poto koma epai oyo to komi oyo. Mais na mayela zana yango na souci azana yango soki entre guillemets pour nangai premier ministre kuto abimite mais azaka ka directeur ya cabinet to moni makambo oyo eza ko saima na kati ya mboka wana po nanga na koloba kuto premier ministre ko bima awa ngai peut-être na ko moni la étiquette. Pourquoi? Parce que avant ba décision e bima libanda biloko nyos ba rolamba ngona kati ya cabinet ya chef de l'état. Cabinet chef de l'état eza lokola parti politique mususu ya lokola politique mususu eza koleka na kati kuna eza na kati ya l'ombre. Eza institution mobimba. Institution mobimba oyo eza ko décider na kati. C'est-à-dire soki ba ko seplesa ba congolais que premier ministre abimi mais ngai na kokoloba keno ezala Vital Kamerhe atikali directeur ya cabinet congolais foye bango que no directeur ya cabinet azala ko la vice président na kata mboka wana parce qu'après le président ezaye na kati ya l'ombre président na kati ya nzungu président makambo azomona ba décision et Vital Kamerhe azali moko oyo ayebaki etambuseli ya le cabinet pendant 18 ans ayebi ba kwenyo ya mboka wana bipai mabulu nyoso tu ekotisaka mbongo ya Congo. Elingi koloba que non soki Vital Kamerhe a comme premier ministre ou atikali ga directeur ya cabinet congolais sepela parce que mutu na ye mutu ko sala makambo na kata mboka wana. Alors pour na premier ministre oyo akoya premier ministre akoya congolais baka que non même ye aye place wana akozala na vision ya chef de l'état oyo alobi le peuple d'abord la kisi bozala kana courage ya yinga mais bo profitaka na ngote ezali ba congolais Brazzaville batozwa minda na bino télévision zali mais botala ka télévision ya kosu OK aux ngata Congo. Alors elingi koloba keno ba kozana vision ya chef de l'état elingi koloba keno nzela mulili ifesila elingi koloba ba goudron elongwe makadame ekoti pona congolais parce que tozoko mériter yango. Pourquoi? Vision chef de l'état ngolo bakeno muta 50 ans ko fona kana kata foyer familial était abetaka badame abetaka jeu de 6 wane koma musala na ye non il a qu'ici le peuple d'abord bako pesa bango misala il a qu'ici le peuple d'abord bako koma bato changement de mentalité feya na vision ya chef de l'état ce qui papa za mutema malamu il a qu'ici bato bo sepela bokoye bana kolia ti 3 fois ou 6 fois na mukolo po congolais aliakala ndamba bato baliaka mu congolais za kolaya na makanisi lobi na kolia nini. OK à côté à quelle église pour ça la jeune forcée mais congolais a déjà na jeune forcé azana ye mundimité mais jeune a misel la déjà na katanda kuna ye. Alors faut saisir opportunité aux Mbappé c'est biso tous en amis ça comprendre que non depuis 50 ans 32 ans ya Mobutu à part paix tonyo kwami parce que congolais panzani partout na mboka partout na monde na tielo kola mayebo pona pasi to kiminzala mais mabele et pesa kabilo kwa kolia toyebi kolona te. Alors bomengo ezali congolais za konyokama yango kulingo bakeno na moment oyo mwana mboka azui ebonga oui azo marché ba mona yete aza kolobela toujours etali bolingo aza kolobela toujours etali la paix aza kolobela toujours etali sécurité aza kolobela toujours etali nzoto kolongondo ya congolais aye pa pesa valeur na congolais oyo congolais eyebaki na kozanga ye
et la question na moment oyo mutunyo surtout a sima ya vision ya chef de l'état parce que azako sakanate ayepe ko sakanate et la question ya to système mbula matadi akola kisaye kino mbula matadi mutuzo kozana kata mboka na congolais partout na monde entier ACPLA na oyo ezako salema na Congo. Et sa visitation en Zambie, à Félix Tshisekedi Tshilombo, le président béton déboulonné, il y a un système diabolique qui s'est installé dans Kinshasa, na restauration, il y a mentalité chaotique, il y a Zaïrois, on a comme Congolais. Il a qui coup de chapeau dans Magmeko Salema, na oyo ekoya que les meilleurs gagnent na poste ya premier ministre, mais bakolanda vision, il y a mon amboka le peuple d'abord, papa Lobaki. Alors, pour la vision, Bandeo Balandito, très bien que moi, Mboka, Félix Tshisekedi Tshilombo, Ayamba qui va gouverneur na séminaire. Bazaki na séminaire, il y a 3 jours, depuis lundi, mercredi. Et na kata séminaire, wana, nini le kaki, mon Mboka? Ouais, na séminaire, moni, ezali lokola. Papa, excusez-moi. Tu as vu très bien que le gouverneur Wana Bazali, ici, dans la famille politique, il y a ancien président de la République FCC. Et donc, il y a Mbama qui déjà na Kingarati, et Belé Lobama qui autour, il y a visite Wana, autour, il y a accueil Wana. Mais si il y a Yambela Bango, Nin, puisque il y a la famille politique n'a été, donc le groupement, on a Durkab, Vital Kamere, Cash. Mais et l'Okonin, il y a Moutouya, Oya, c'est le gouverneur. Non, mais d'abord, on a dit que papa Kayanda Ngakati. Kabila, Baramo Borbenge, autorité morale na Bango. Et ça, le coup, la tata Azana Bana. Azana, moi, sur moi, Nazo Kendo, bien, tam soir voyager, ou bien moi, Nazo Kendo, tam souk, na combat. A couper sa bonne conseil. Ndenge, Zala, a pesé de Baron conseil, que bon Kende, Ngaine, Nazaranga Kabila, na sous président de la République. Na sina komi Moutouko, la Binunyoso. Donc, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Bokende. Bokosala na ye botosa ye boyoko yaza koloba wande conseil ya pesaki mais siko ne ntango ba président a convoqué ki bango pour ba kende ba ya donc ça lokola rééducation ba kende ko zwa coup pour o bango ba sala ki avant mingi bazaba gouverneur bazaki ba gouverneur avant musu bazaba ba ministre musu bazaki ba PDG musu bazaba ba directeur général mais ba bebisa ba yiba ba sala makama be yango ya bengi ya bi non ndenge basala ki kala eza sous les lotés hein bosali bosa o basala ki malamba bazali o nous basala ki mabe bo bongisa hein boyende stage loko boyende stage esengeli bo bongisa bozala moto na moto ayeba bien biti nini oyo ya zanango donc bazali ko blanchir dans état de droit. Bon, état de droit, c'est normal. État de droit, il faut pas se la blanchir, mais blanchir dans le président de la République pour nommer, à nommer Bango. Donc, c'est-à-dire que si on a Nakas, donc le roi va conseiller Bango, non, on a besoin sans effet. Donc, Motonio soit salé ma bé, à quoi que ne nécessite pour répondre na ma bene o ya sali mais il y a PC conseil pour na nouvelle directive PC bango que bozo ko kende moto na vie na région na ye na province na ye et sengeli osala musala na ndenge moko bien na vision ya chef de l'état ya président de la République Antoine Tshilombo donc soki moko ya bongisi nde kozala malamu mais o ya yiba o ya sala mabe bazali belé bango nyoso basali makama mabe mingi mais akende PC bango conseil o nyoso bosala ki bosala yangote. Donc, après, il faut que à l'objet na bango que évaluation rosala. Donc, après 3 mois, et ça, on a dit interne, évaluation, on a dit que ça, la bango dit interne, baye basur les communes ma bezali ou bien BBC ou à Ibi ou à Baniko qui nanzela ma bé. Donc, le stop. Au moment que ayo quitté, à ce moment-là, on a prison ou à la justice. Donc, et sengeli et que la vision, il y a chef de l'État. Vision à présent. Baza loko la dengue, o ba leka kala basali makama be mingi ndi to lo bangwao ba ministre premier ministre aza mutu moko oye ozana service à peuple le peuple d'abord mais bangote balingi soki aye atombi immeuble asali bani na ndo zo ya moto muzitu kena mboka na ye na bandundu aéroport national ya bandundu bikok moi ndako ngo ezali même pas na 3 chambres te ezali ndako mutu moi ezaki ndako mutu bati ngo aéroport omoni kibiloko ndingo na et pourtant muzitu combien d'immeubles azana ngo na Kinshasa eza partout so 24 régions nyoso azana bandako omoni keza malamu te donc oyo nyoso aza gouverneur ozalaka nani intouchable azalité problème la Congo ni alobanga chaque fois problème ya Congo ezali ya mutu nyoso spectateur azate so so acteur donc mutu na mutu place akei mutu na mutu abongisa slogan ya tata mokonzi azaka liboso ni mobutu azaka lobaka esika batieyo bongisa
kolinga te que président de la République aya wana ou premier ministre bakotia aya wana ou directeur cabinet Vital Kamerhe aya ko bongsela yo mboko bongsa zala plus près ba peuple ezali te ba gouverneur OK azali mutu ya Manaka ou bien azali na Beni ou bien na Goma ou na Bandundu ye na Bandundu na Goma za na ndako te ndako za na Kinshasa avant na kana Kinshasa atie soit à jouer na ye kuna ou agent na ye donc akendereka ka soki ba bengi likambo ezali ba ayaka wana yaki or que mutu ba lobi gouverneur oza ko gouverner ba peuple oza ko gouverner bato il faut oza plus na bato ah likambo sali mabe kuna et région sali mekuna ou bien mutu ba kufi kuna oyeba likambo oza nene pour oza plus na bango mais gouverneur oza na Kasai yo ozali na Kinshasa tout le temps babona yo na Kasai te eza malamu te to lingi développement ya mboka na biso mutu nyonso esika vandi à se sentir à l'aise ayeba bien que naza na mboka na ngai nzala ezala te tozana mboka mo zana ba mbongo ebele bato zo kufa nzala donc so ba gouverner ba bongisi que ba mboka na bango ezali vraiment organisé ba mboka na bango ba magasin ezali ba mboka na bango ba bongisi banzela ba mboka na bango ba administration ezali bien omoni ke ekozala pe malamu ba peuple ba ko sepela mpe ba mpe ba umela na bisika na bango. Alors bandeko na yebi très bien que lobby lundi 20 mai mwana mboka Moïse Katumbi azozonga na mboka Congo, mais en parallèle Toyoka qui était une présidence na kata présidence batinda ki message na mutu tout oza na avion ezala ya muke ezala ya munene ezala ya manzanza ezala ya ba fil de fer avion na bakomona ngo likolo te soki autorisation ya présidence eza signé. Mais est-ce que autorisation wana ba lobby yango ndengwana pona retour à Katumbi ezali pona retour ya Mbusa Nyamwisi ou bien ezali pona président Kabila oyo biso to yebi ete azana aérodrome na kati ya Kingakati? Est-ce que ozana liloba pona likambo wana? Oui, Erotek, merci na question otuninga ifandi ba congolais faut bazwa biyano. Congo eza poubelle été, Congo ezali somba zikidate ou gambela te, mutu nyonso surtout akoti sans alekana na ba zone pona ko autorisation ko mesa. Alors na moment tozo kota o balbi état de droit et à marche. OK, na kata Congo. Et la kisi président ya République na mboka wana azali. Alors aéroport toyebe ezali anjili. Régime ya Kabila na batu na ye to yebi keno bayiba batu bayiba na régime o yokoleka ya Mobutu eza régime ya Kabila batongi ba aéroport na ndenge o ya kobombama bazana ba avion ya kobombama na Kingakati olobi yango aéroport ezali oui oyo international oyo basala yango keno avion muto ko bomba ngote mezo kam sangande ni batu ko bomba avion c'est-à-dire Kisasa Congo ezali munene oyo mutu akoki kotonga même aéroport na se ya mabele pour ko bomba avion na ye ndenge système ya Mobutu asalaka kawele asali sous-sol pour ko bimati na République centrafricaine au cas où yinda kini batu wana bazali près na makambu nyonso. Alors bako tika kaka atterrissage na décollage sans vérification sans bayeba eloko zo lekana kata mboka ezate il faut bazala informer. Il faut se informer na l'état. Yango ba ibisaki bango ba keno avoir avion na yo e pombwa, avion na yo e kita. Il faut se identifier na kati ya mboka na service à sécurité ya chef de l'état. Ndenge ezali po avion ko ko pombwa pamba te sans tout de contrôle eyeba. Et lui ba tout de contrôle il faut yeba o ezali sécurité ya mboka. Ndenge ezali. Parce que bango ba satanaga un jour soke eyindi bakokima. Bakokima mais l'homme compose des dispose nzambe à confondre bango moyeba kimezate mais toyebi pete que non tango ba avion ne mataka et matana loko nini tango kitaka et yaka ba munition peut-être et na gisi faut contrôle ezala batie bango frein soki bosala ka commerce ya ba arme et la kisi esili soki bosala ka commerce ya ba minerai na Congo et la kisi esili soki olingi ko décoller l'état il faut yeba o ko décoller api c'est-à-dire Kabila ko décoller na aéroport ya Njili fini la récréation na ba Kingakati
elakisi soki alingi otya mutu makasi bakolakisa ye keno oza nani l'état azali baokitisa ye. Alors à part Kabila ezaka pona Kabila te eza pona batu nyonso tu ezala Katumbi ezala Nyamusi o lobi qui que ce soit na Congo o yaza na avion il faut déclarer yango na l'état et ko puma mukolo nini et ko makita mukolo nini ezaka pona Katumbi azo yate Katumbi to yebi bandaka la avion elingi koloba pe ba avion mingi na Congo ibana kufuta taxe aéroport te siko il faut futa po likuta ekota na kati ya lekesi ya l'état po Congolais, Congolaises à se retrouver. Même yo Katumbi bazako ya munkolo eko kita ou na Lubumbashi et la kisi fa futa taxi ya aéroport po le moyen ekota. Ezala Nyamusi soke aye, ezala mutu nyonso tu, le moyen eko futama. Mais eloko eza très important zalete. Toyebi yaza homme d'affaires Katumbi. OK, akoya ko sala mamuna ye. Toyebi ye alobi akomi politicien. OK, toyebi azali majorité na kati assemblée. OK, toyebi ke a changer langage alobi bien que non. Tozali sima ya mwana mboka et puis tomoni musala o ya sali même bakobo ya mutu mais faut bon ndima misala ya mutu o iza ko témoigner na kata mboka alobi oui liberté d'expression et continue na kata mboka ba prisonnier politique tozongi y compris ngamoko Katumbi oui bakasha mike ekangami na kozonga Congo na kosionner Congo puis na kosala marathon na kati ya Congo tout simplement ezanga qui est pendant 3 ans il faut aya comité que pa ba congolais pour ba congolais balinga ye pour ba congolais bazong sabolingo et tango aye alobi bien na ko travailler na chef de l'état oyo azali reconnu le président Mwana Bilaka Félix Tshisekedi akisi bazana sima ya vision ya chef de l'état elongweye ndeko na ye Mbemba alobi vala ye pe abongisa babongisa o etali retour na ye la kisi mutu na mutazo luka gato na ye na kati ya mboka wana elongwe ye oyoki oyo balobi Mbusi Nyamusi alobi ye pe fe azonga na kata mboka chef de l'état asi assurer sécurité na ye oyo nanu esalemate yazalaki rebelle pendant 7 ans na kati ya Zamba mais azozonga akovana Kisasa te akovana na province na ye pa ezali tout simplement soki azalaka rebelle topesi bango accès à kozonga na mboka alors soki balingi basala ba je ya mutu na se makolo likolo baye bakaka keno état de droit ekokanga bango maseki eza lisusu te lokola ba bimisi bango moko baye balobi to sala pona mboka alors le président de la République alobaki no gouvernement de l'union nationale yango pas de poursuite de sorciers yango tomoni yango ba sorcier bango moko ba bimi libanda oko combattre ndoki na bolingo alobi je vais ramener l'amour dans le cœur des peuples congolais tomoni amour yango bango moko ba bandi déjà ko changer maloba tomoni mende abengi le Jésus du Congo alors mende mutuluko mende akoko pese kombo na te nini ko lobisa bango yango tolobaki ka no lokola za ya nzambe lokola nzambe aponaki ye babundaka na mutu aza na nzambe te babundaka na mutu nzambe aponi te tomoni ndeko fayulu pour dire que non, clique à la mouka, et ça qui clique moko, il y a des criminels, il y a des hypocrites. Mais bimimi si bango pour ça pour ça l'intérêt peuple congolais, bakolanda vision chef de l'état, ndeko Martin Fayulu soit le but de sous voilà. Et comme il attend où il y a to vanda parce qu'à mon a commis un danger, papa li kene bakatumbi akei, o ba chaki motema ya rebelle na bango Mbusi Nyamusi, azakozonga, oyo ba chaki motema Molia bapiki Mbemba harmonie pe kelo yepe azako zonga alors ngai Fayulu ko se retrouver le temps avec Esidi na kokokate naza député vouloir ou pas à siéger na ndako na été à siéger na parler na parler du peuple la kisi mon konzinaye ezali le président de la République alors ce qui a siégé et la kisi aza député ya simandako lokola ko vanda vomi abana komisenge la gâteau na ye mais à ce qui concerne Muzito à ce qui concerne Matungulu bazana soni ya ko loba na komiki ça parce que ba piller ba yibi mais bando na tongi yango te aéroport amoke lobi docteur Mbo ndaku ya bato tala niveau ya mutema mabe ya bato wana bazana ngo tala niveau ya likunya na likunu bazana ngo balingi propre région na bango te neni ba otonga Kisasa mais babosali biloko oyo ya yibi na ba mbuta batongi na se amaite batongi na Kisasa batongi na mabele ya mbula matadi alors bako calculer nombre des années au salaire cause la premier ministre ou gouverneur et ngi koloba salaire na bino zaki combien ba bien na bino za combien tout simplement ba bien l'état il y a peuple congolais et cause la récupérer pour le peuple d'abord kobo sanate permettez ngai ba tutu bazozonga ezali pona ko lakisa diaspora ba politicien banandaka bangote politique ezali très dangereux ko leka sorcellerie
Alors, il faut que pour comprendre les politiciens qui fonctionnent. Tala lelo oyo, ba changer langage na bango, ba zongi sima ya chef de l'État. Pour te dire que non, ba yeko panza, ba famille abato na diaspora, ba yeko kabula, ba mabala. Parce que ba papa na maman ba kabwani likolo ya bato la muka na cash. Tala lelo ba komi kozonga sima mwana mboka vouloir ou pas ezayer le chef de l'État, effacer les tableaux, ye mutada na signature ya mboka wana. Komposa na te na question ba gouverneur oyo tokoko loba boyoki mukile pelaki moto Kabila ye mokonzi ye mutaza ko kamba tout à fait aza autorité morale ya parti na FCC abengi bango po ayebisa bango naza su mokonzi te mais bokoyoka oyo aye na vision na ye oyo akotosa te état de droit kosala makambo de président Fati tango ba ye tomoni biso moko clair alobi bien tâche lourde eza kozela bino un défi énorme à relever et vous allez suivre ma vision pour accomplir ma promesse, le peuple d'abord. Pour des chapeaux, Congolais se paient là parce que ma cambo ma sécurité. Et puis, lobby, et ça, les jamais vu, jamais entendu dans le Congo. Après 3 mois, au kota li samusala na yozo sala. Sinon, te bonga na yo, bako zoyango, na vice-gouverneur. Et l'iki koloba boyeke, vice-gouverneur, zo zela que non gouvernement quoi ça ma poise bonga. Alors, ma c'est que ça te. Et l'iki koloba que non, ce qui na meki, bako kota na boloko oyo, ti balazo tongi la bango. Et puis ba beti maboko. Tu vas la zone tomber à ça tonga il. Ami tongeli yemoko inogere moko. Et puis ba beti maboko. Alors bi vision ngezali le peuple d'abord. Je vais combattre la corruption, je vais restaurer la paix et la sécurité dans toute étendue du Congo et restaurer les mentalités du peuple congolais. Et comme on a na yemoko. Na yemoko alobi na limbi sibino. Mais Congolais alobi mais pourquoi tozo limbi sa bango? Oui. Ce qui te limbisa Kabila, faut te limbisa bato mais to bosani ba ate basala te na bambongo oyo ba yiba to yebi pe ezali. Amour ndeko senga bango ba changer langage ya menda bia komi Jésus à Congo. Nde ba ko comprendre be ah mbongo to yibaki to tonga Congo parce qu'il faut un amour pour longa batwana. Na état de droit yango na amour oyo konzi bango ko kanga bango moko pe ba beti maboko ba kendaki koyoka papa na bango ba zongeli ba bino yonde mokonzi. Bokola tolanda vision na yo akabo. Alors la semaine prochaine s'annonce donc chargé en RDC avec le retour annoncé lundi à Lubumbashi de l'opposant ex-gouverneur et riche homme d'affaires Moïse Katumbi après 3 ans d'exil. Moïse Katumbi azozonga papa mais azozonga le lobby et le samedi le même lundi aux Alines a chargé il y a diplomatie français donc oyo ako komela biso susu na mboka donc Jean-Yves Le Drian akozala na Kinshasa. Okay. Alors comment oso considérer visite ya Jean-Yves Le Drian na kata Kinshasa? na bana un jour on na banda d'abord na Moïse Katumbi. Voilà. Vraiment bon personnellement na monango ezali événement moko ya monene po azali mwana mboka te azali mwana mboka ata mutu sana défaut biso tana ba défaut na biso mais na ibika ka mabeo peut-être Moïse asali na mboka ngana sali yango te omoni mais azali mwana mboka soki yaki na problème yake asali mabe moko ou abomi batu ou ayibi bakanga ye wana za problème te mais akene exil pourquoi akene se limiter mabe hein ya ba konjo to zakina bango ma conflit zakina ngona Kabila ndiye komisi yeke makambo ezali kutuni ya kosamisa yete bakomi kosamisa ye bakomi oluka baboma ye yango akimaki soki akomi kozonga na ndako na ye soki akomi kozonga na mboka na ye ezali malamu ezali esengo hein ezali pende esengo ya koleka peuple congolais ko sepela ndenge tato azaraki na bana ye mwana kendeki atosaki tatati akeno osama makambo ndenge na ndenge mwana ba abebaki ndanga zokozonga pa tata tane boyaki yete asepela ki abi mwana nga zongi ndenge moko na mwiza sa mwana mboka tata nende Congo mboka na ye akendeki akomi kozonga ata biso na ngai nazali mutu ya lamuka te mais na komona esengo po bandeko ya lamuka bakosepela ndenge Moïse Katumbi azako zonga il faut to sepela photo yo ke sengo mutu ya ko sepela na mabe moni ya pasa muninga azali mutu mabe e biso na erotek za batu babete yako prevenir to finga na biso batu te to loba ndenge makambo to zali ka pona ko soutenir le président Fati biso na erotek na lobango chaque fois to zali ba collabo ya Fati
moto alingité on n'a rien à se reprocher moni eza soit na biso sali donc nous allons biso nyonso ba collabo pour nous soutenir président Fati donc nyonso ya ko sala ya malamu biso to ko sepela pour soki accord ya président Fati za raté de Moïse Katumbi yete ndako zonga te a umeli minga zaki biata na passeport te a PC passeport donc nenga zako ya wana azali na garantie nyonso ya président Fati bon président Fati andimi bon so mona mabendeni photo sepela pour biso to zali toujours ko landa ko tosa o nyonso to yoke pa président Fati soko lingi mutu bon mona ba biso za fanatique ya équipe wana ata équipe beti mabe azali ka fanatique mais mon biso za fanatique ya Fati to umela ka bon lokola asali tout que ndeko ne azonga mpe Moïse tolana ke na France 24 makambo ya lobaki na satana ina ngote et pesa ngai esengo ya koleka banda wana franchement nazali vraiment pour Moïse Katumbi. Lundi également M. Tshisekedi doit recevoir à Kinshasa le ministre français des Affaires étrangères M. Jean-Yves Le Drian. Première visite d'un responsable européen depuis l'élection. Bakomi ko changer maloba. Na élection ya président Fati, exact le 30 décembre 2018. Le premier na fongoli ka télévision boy na data la mingi France 24. Na teleka boy ba Jean-Yves Le Drian. On a IBP bien. Ça peut contre ma photo na eto sur la bien pour à monter parti socialiste. Na monika mutu ba hier akangi longte mais azaki longi moko ndire mutu moko akufeli mutu karbi mais mutu elika monini ne mona za regretter oh non mais c'était pas comme ça c'est pas qui qui avait gagné c'était Fayulu oh ngarbi milika moni mutu makambo makambo etali lelo a changé a communiqué a comme fanatique à Fati tout le bango chaque fois même on nyos baza ko loba lelo on nyos baza ko critiquer on nyos mona que Fati azali mabe 2 ans mutu nyonso ako changer maloba na ye prévu yango wana basi ba ndio changer maloba pour que baki ba ko mesana basi ba message d'ailleurs et puis ezali kaka yepe mon côté de Philippin azali français ye wana ke nengisa sate azali premier ministre en France hein na Chirac ye wana na Kinshasa azanani exactement forme de conseil à président donc akei pona nini donc soko bandi magayete nde bakete so ba komiko kende c'est que ba yebi ke président Fati yende bokonzi Fati Béton hein Fati Béton ye azali ko na pona déboulonner azali wana pona état de droit donc moto so respecter yango ozala mopaya ozala congolais oye na mboka ozali Namakamalam, oye pour nous soutenir, soyez les bienvenus. Alors, Namakamalam, samedi, le président congolais a également reçu la présidente de l'Éthiopie, Madame Saleh Work Suède, et ainsi le vice-premier ministre serbe Ivaka Dadik, qui s'est déclaré prêt à accompagner la RDC dans ses efforts d'amélioration des conditions de vie de la population d'après la présidence. Donc, je pense que na mboka batu ebele na mo alelo comment se proposer vraiment va apporter quelque chose. Et quelqu'un va congolais au batikali au lieu va apporter un plus pour le développement. Bon batikali na kofinga, ba on va yebi ba terme kitoko wana o ba finga ka o sala ka ma parti na mutema. Et puis le même personne, ce qui est dommage, c'est que le même personne dimanche au monde on a la Bible à miner baquer l'église. Mais tant en après-midi, abadio finga. Alors esika na bango, bamon baebi eskanini ba kozala. La présidence indique également que le chef de l'État a reçu le président de la Confédération africaine de football, CAF, Ahmed, et l'ex-star camerounaise Samuel Eto'o. Alors, Ekozala, pourquoi Agro Yamba, un joueur, c'est vrai que Samuel Eto'o a une star il y a football international, mais pourquoi Ayamba na milito congolais, Azana Posa, il y a au monde premier ministre, il y a au monde un nouveau gouvernement, il y a au monde Misale Zonga, il y a au monde Babilo Wakoli Kwei, mais il y a Yamba joueur. Est-ce qu'il y a nécessité au Yamba, Moutuloko Samuel Eto'o? Jean-Paul Samuel Eto'o azali mutu na mokili. Omoni président Fati au moins l'autre lo bayango wana. Omoni bato bakeseni. Mutu soki oza préparé. Banda bo mwana otela ka malamu. Soki ezali donc do utile pa na Nzambe
nzambe apesi yo likabo abe na pesi yo likabo oyo likabo wana ko euti pa na nzambe akopesa yo mayele mingi ate ozaki na mayele te ozwa encore mayele koleka mais ya oyambi bato mosusu balobaka o neti ayambaka kofi moko mosusu akende oyamba koyeba ni musicien siko ayambi to mosusu akende koyamba joueur point mais yesu aki mpona bato malamu te zezi aki mpona motu moko pe te yaki na bato nyonso aki na bato nyonso ta mosusu moto aza mabe mpo akeye pa na Jésus pour abongola motema atika mabe asala malamu donc présent soki ayambi ye nga personne atali pe bien so otali bien moi c'est Fayulu azali ndeko ya Samuel Eto'o ndeko ne penda propre peut-être lokola Fayulu asali makamba be mingi asali ba bêtise mingi ya koloba makamba be soit ya kofinga présent Fati Eto'o pe akoko ya na message ya koloba non présent Fati wana zali ndeko na yo limsa ye ata asali berere ata asali nini mais président jamais a déclaré qu'il y a un problème na Fayulu oui mais azana problème na Fayulu te mais quand même pona yamba kaka mbala moko boy pe ça dit pas facilité il faut quand même disons demander ça là il lui a demandé la main oui mais c'est abenga ye abengi abiyaka bana batu nyonso to asala osala geste pas moto une fois deux fois trois fois mon ekokité o tiko vaina yo ce qu'il faut moto na ye mo seconde ya verio parce que président Fatia ça les nyonso ya dingité peut-être ça me dit toi yebra non ata omone asala ki bonga ata osala ki mabete ya sali mabe non na kusala tu na kubenga ndeko no aya bo sura bo bongsa makamba mboka po mboka ezali malamu te tala ndenge passation de pouvoir esala makina ndenge malamu Afrique nyonso esepeli na lingi pe ki bakamba malamu ane continuer pour que Afrique nyonso tout ata nazali Camerounais mais biso nyonso tozali ba africain to lingi Afrique ordre to lingi Afrique makamba malamu esalma to lingi Afrique ba dictateur bazali souté to lingi Afrique ba to ba kufa pamba te to lingi mutu nyonso tout o azali na Afrique ata mbula ndenge ya lingi sécurité ezala amona ke tozali kana continuer na biso pour to ke no bomana te donc ya na moni présence ya Eto'o donc président yambi bon ezali malamu soki continuer bongo et oza malamu na gouvernance ya président de la République na directeur ya cabinet na Vital Kamerhe ezali ya vraiment ya ouverture c'est-à-dire bazali batie pendant maboko boye ko yamba mutu nyonso oyo azali malamu azali mabe mais ata déjà le baki yango ntango mokolo koya akopona azana na kopona te aza yemika mutu nyonso yo mokoka so zali mabe ekwesi yo so zali malamu oyepa na Yesu ndenge pe président Fata za kosa. Alors Gentini Ngobila ndeko na évité ce que vous a juste na une parole c'est ce qu'il vient de dire so vous allez comme baksa tout ça rapide de manière à ce que toi attaquer sujet prochain.